Bandeko, nzoka palais de la nation wana elaka bureau ya président ya mokonzambo. Mais obi depuis quand mona non depuis quand mona mboka mo neti Congo tambolo munike bazu makala bati na chasser batikili pa mutakala na mona ke mboka za na confusion. Et problème yaliko. Donc bagarde bakimaki. Balaka libanda te kaka na kati. Ba condition wana yango wana mokonzambo asalela. Bandeko problème yali. Mais obi depuis quand mona non depuis quand mona mboka mo neti Congo tambolo munike bazu makala bati na chasser batikili pa mutakala na mona ke mboka za na confusion. Donc bandeko on a tali na ba image mokonzi ya police ya ville ya Kinshasa na ba policier belé na général ya armée basangani bazoluka bato mosusu o batikali pona makambo bozobenga soi-disant coup d'état eza pa ya mamba solo ba video na otala soki eza solo basangani bongo bakosala ba plan na nzela ndenge bakosalela problème ezali. Mais obi depuis quand mona non depuis quand mona mboka mo neti Congo tambolo munike bazu makala bati na chasser batikili pa mutakala na mona ke mboka za na confusion. Bandeko problème nini yali na moni ya liboso à part bakonzi neti président de la république bato batikali misusu pe mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko namoni à part bandeko yali kamba ko vérifier à part mokonza mboka selon nga namoni batu ebele ba haut gradé ba ministre ba gouverneur ba général batu ndenge na ndenge na ba bureau na bango bakendeke na bango mosala te to basalelaka na ndako to bakendeke par hasard bakendeke mpenza te kalamuki na 7 heures ntongo ake mosala na bureau na ye na ndimi te bien sûr nayebi ke eya mpe logique bakonzi mosusu bazali eya neti mokonzi ya mboka bureau na ye eya palais de la nation mais mokonzi ya mboka partout na monde ana tina te asala na bureau na ye
akoko travailler côté mosusu mpo na sécurité na mpo na boyeba bisika ya zate. Donc mokonzi ya mboka eya normal partout na monde ekendeke bongo. Mais bato bayali wa général oali chargé na makambo boye oali gouverneur oali capitaine major ozali bourgmestre babourgmestre mpe mo balaka te na biro na bango me bakendeke mosala chaque jour ntango mosusu bakotravaille na gouverneur. Comprendre? Mais oui, depuis quand non, depuis quand on a mboka moni ti Congo utambolo moni ke bazui makala bati na chasse bati kilipa mutakala na moni ke mboka za na confusion. Batu mosusu bayate na bureau akeka mosala make travailler côté mosusu. Mais côté na makambo eleki na Kinshasa na moni batu ebele baya na poste batravaillaka te na poste wana ni côté mosusu ni na bureau na ye. Siko modèle mpe na tali bakonzi ya la polisi basangani na oya armée bazoluka makambo nde baosala mpe tomoni bango na balabala. Bandeko sama étonné namona mokonzi ya polisi na balabala na oya armée na groupe na bango bazoluka bato ata toa na kati Afrique ata toza soki wapi. En tout cas ezala boye te. Bien sûr mokonzi ya la polisi akokobima na balabala bakutani na mokonzi ya armée mais batambolaka différent mpe baopération ekendeki automatique yango moko mpo baplan ya boye basalaka yango teke ntango likambo esalami. Donc ntango kaka bato wana bakotaki bamakambo bango basalaki ntango balamuki baosala calcul esalamaka automatique. Bomoni makambo mosusu ndenge ezalaki bapie bino bambongo bopesaka baotiaka na bacamion essence bopesaka bapolisier kutu mbongo kaka nano ya salaire na bango te bopesaka bango bacamion na bango ezala ebele etambolaka butu moi seto na butu etambolaka ebele mpo na esécuriser peuple na babie na ye bokamataka na bambongo ya majuite na bambongo ya gazoil bolie orie mpe bolia mpo bozokufa nzala na ndako bolango mpo babofrere bamakangu na bino ya basi ya ndako kutu te bandima bino. Oui, depuis quand non, depuis quand on a mboka moni ti Congo utambolo moni ke bazui makala bati na chasse bati kilipa mutakala na moni ke mboka za na confusion. Ke bopesa botala te tala ba conséquences bandeko obokolandanga eza te ke manque ya sécurité na kati ya capitale te. Ba manque ya sécurité oyoyo ezali pona kimoyibi ya mbongo. Bolandaki awa te batindaki soki moto nini asomba bajip bapesa bato nyonso baza na baambassade bafonctionnaire ambassade partout bazwa bakar wana asombi te. Bolandaki ya bino moko ekoki meme mpa katikati me bokende na ambassade ya mindele te bokende na ambassade ya Angola. Banda indépendance tina mokwa lelo chaque année
bazwaka ba véhicule chaque année. Donc ce qui année les cas qui dit passé année au pas de mosos. Et en Afrique et à peine na Congo na ba minéré. Boké Nangola police a circulaka na butuku ta circula makasi pour na rebattre le peuple na ba bien. Mais oui, depuis quand depuis quand on a mboka moni Congo utambolo moni ke bazui makala bati na chasse bati kilipa mutakala na moni ke mboka za na confusion. Gamoko na kuta na bango na ba 2h du matin. Na yaki na voiture na parka na balabala moko na koti na mwa matiti moko zamba mowe ba kamye zo lekate na yebi pe mutazo mona ngate. Kota na kotika na matiti ba jipe bimeli ngai na désordre péter ba beti frère ba pesi ngai bonne nuit seigneur bonne nuit messi ba oba vandi bango tu calme ba oloba rien kaka moko azoloba ya liboso basenga document na pied ya mibale batuninga na osani na 2h du matin na zamba wana ngalobi na bango voiture wana kuna ya ngai na parka ki wana pona ya kosuba na zambo bapesi nga document batali nga na ke na koti na voiture babendi ba jeep na bango bakei na ba jeep wana to mutu moko talobaki kaka moko bango tu masqué na bateni ya noir na minduki à la position de tir. Bon, position bo ete batalisa likolo ngasi bapiaki nga minda oyo balekisi ba minda ya suka 100 bakomona nga mobimba nga mpe na telami na bouge te ti batuninga bakiti na muntuka te. Mais oui, depuis quand depuis quand on a mboka moni Congo utambolo moni ke bazui makala bati na chasse bati kilipa mutakala na moni ke mboka za na confusion. Nga peka ba minda na omona na suka bakotango lelo batonga me na tango wana batonga te bandaku moko basapu kote kuna bakote obino polisi akomaka te balemba imbu lemba imbu wana kata Kinshasa na ville ya Kinshasa osilisi Kisenzu okoti Liflar osilisi Liflar okoti lemba imbu. Alors bandeko tango naloba bwana arme te bwana ngo te po obali sansie basala mosala na bango kitoko na kati ya ville ya Kinshasa basalaka te mbongo bazwaka wana na nango sur et certain po ezala mokonzi mboka ezala même bakonzi mosusu ata gouverneur ya ville ya Kinshasa na sécurité ya ville ya Kinshasa basalaka nango jete parce que bango pe bazalaka wana bamama na bango pe balaka wana bandeko na bango pe batambolaka wana bana na bango batanga na poto batanga soki wapi bazalaka pe wana na kini do sécurité ya Kinshasa basakana nango te siko likolo ya manka sécurité bayebi ke bato babangaka automatiquement kokota na Gombe bakanisaka sécurité za kuna bato babangaka kokota na mambo na Mofleri basécurité za kuna bato babangaka Hôtel du Fleuve sécurité ya kuna
bato babangaka bakuluna na machete na kanisa na bakinaper bakobanga na bango susu te. Mais oyebi depuis kana mona non depuis kana mona mboka moko neti Congo otambola omoni ke bazwi makala batili na chasse batikili pa mutakala na moni ke mboka eza na confusion. Bakoma okina pe na Gombe kabaka bamoni ti en plus ye moko azalaka moto agombe na Gombe ntango yaki elalaka na ye kuna na GB akanisaka mpenza sécurité salama akomprendre eyaka nango vide nakokina pe badiversaire na biso oyo aniataki nga ntango tobetaki bale mama en tout cas la police ana bajip armée ana bajip na kati ya ville ya Kinshasa ana bamateriel oyo ekoki batia sécurité chaque heure chaque minute surtout na butu mpo na kocircule ville ya Kinshasa mobimba me bakamata batia bajip na parking majuite bameli mbongo nango en tout cas mpe okofunda pa nani bato baza sanse basalaka na bango te omona mpe mutu moko ana baposte 4 ye moko baposte mibale mwana na ye ya mwasi to ya mobali poste mosusu madami na ye sikoyo na ndako banani batikala baboya bango tu bavanda bango na ndako me baa na grade ngoya o mais oyebi depuis kana mona depuis kana mona mboka moko neti Congo otambola omoni ke bazwi makala batili na chasse batikili pa mutakala na moni ke mboka eza na confusion. nani mpe akokontrole bango moto akokontrole ye moko mpe akende mosala te mokolo mpe akokontrole bango alobi bosalaka bakoloba te tokende kaka te mokolo wana sikoyo baloba bango susu na Chiluba to baloba bango na Swahili mpo baposte ebele eza okipe na bato balobaka Swahili na bato balobaka Chiluba no ndenge tokolanda na internet doma wako c'est possible mpe bakonzi ebele balaka na bango na Congo te balalaka na bango ntango moso libande ngango mona bongwa balalaka mpenza bisika wana te balalaka na étranger nde kanda banda koimagine na banda komona Kabila le père abanda kolala na kini te abanda kolala libanda Kinshasa to libanda Congo na banda kosoupçonne Kabila le père abanda kolala na Angola. Mais oyebi depuis kana mona depuis kana mona mboka moko neti Congo otambola omoni ke bazwi makala batili na chasse batikili pa mutakala na moni ke mboka eza na confusion. yango mpe akufela libanda baye kodepose ye kuna mais bon wana aki kosoupçonne ekozala nango mamba lokuta mais bon na makambo eleki sikoyo c'est possible bakonzi mosusu balalaka na bango na Brazzaville balalaka na bango na Brazzaville bayaka 2 fois par semaine na kini c'est possible kaka nde bakonzi ya Brazzaville bango nde balalaka mpe na Brazza baoyo ya Ponto balalaka na Ponto bakonzi Angola balalaka mpe na Angola bakonzi ya Rwanda loba mokonzi ya mboka na bango ye c'est possible alalaka nde na Angleterre
neti opposant mosusu parlelaka ne mingi na Angleterre Moïse to alali ne na Zambie mpo na sécurité na ye ngoya babenga ngo nini RDC République démocratique ngoya ko mawe mais oui depuis quand non depuis quand mona mboka mo neti Congo tambolo munike bazui makala bati na chasser batikili pa mutakala na mona ke mboka za na confusion du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi Kabelo okeko bongisa Kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.